kanga presse n'est pas nanga ya dignité quoi. Faut respect ça là. Donc pour respect ils a réciproque. Sur le pisting la flash aux ongles donc. Filé wa. Oui. Filé wa. Oui, bibi na filé te. Azo matse beta mate va filé ni ngana te vraiment na habité quoi. Ayo dev nako bwakiso jamais njelo kenga inaka kayo yango monela kanonga bamela kata bana pondote ponda bilange koya kosila basangisaka pede na lelete makila nzambe koya kokufa ye yo mesanisa motema na ngai nasusi na yo tala susi lelelenga nzoto bunga plus. Grande joie de vous savoir, très nombreuses fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir aimé votre émission Facilité à travers Cynthia Bonbon, des courtes jambes braquées et chargées. Et merci beaucoup à tout le monde. Na bino surtout aux branchés, vraiment. Liboso ya ba poste téléviseur na bino kolanda émission à travers Cynthia Bonbon. Tout s'abonner massivement na chaîne Oyo vraiment News of Congo. Merci beaucoup à Yalolo Swami Yabael Lolo et pourquoi pas aussi à Madoli Godi, ma tante moi motema ya Richie Panzu, babi ayo vraiment bambote yango wana mon papa et merci beaucoup à Naveta Air France et sans oublier Evo Dingoi motema ya Baby Waxone na Bosante John Batumeni et sans oublier aussi à Nicolette Kanda Chou de moi, José Menga. José Menga, yo vraiment yangoana. Merci beaucoup vraiment Nabino surtout na Francine Elenga, vraiment pas aux vraiment. Bambote belé na pesi toujours vraiment mes condoléances na monde entier mobimba Nabino surtout au bozo na biso vraiment tozo lelaka ensemble. Parce que tous senga toujours vraiment mawanzambe et ezala vraiment du colon abiso vraiment makambo ya confinement matolembi mwa bandako mais comme si que biso toza ba kinois nzamba zo protéger tozo bima toujours ka pona kosala musala pe to kolemba te pe to kosala ka musala parce que nzambe aza toujours liboso na biso on est là vraiment bino boye bisinti ya bonbon. Na plateau na nazalanga mon côté lelo on azoli yambaye moko digi les noirs ba digi to solana ba biyende contre-maître makasi chef to sono na chef digi bonjour. Bonjour Cynthia Bonbon. Impression na yezani na baton surtout bazolanda. Bon impression na yezana na bandana na ba courage ebele na ba famille o ba perdre ba bandiko na bango pona munguno azobunza biso coronavirus donc et bon ça vraiment makasi donc tout se protéger vraiment trop tout laver ma boko à chaque moment donc rester chez vous donc ba fa nanga tout bossa chez nous va parler donc comme matin ici par rapport il y a qu'on se sécuriser quoi comme il battait là donc c'est un peu ça quoi. Merci beaucoup to solo na masolo oyo etali musique na yo parcours musical na yo digi obanda wapi po lelo oyo okoma contre-maître. Bon parcours na ngai ibandaka nde bato bandaka kana ba prière na ba église moi chorale na catholique Saint Alphonse na Matete après yango ko mbaka ba jika nza jika moti poto beti na ye après yango zaka leader naka leader orchestre nanga c'est on fréquence ta rebeta ma ba 2009 2011 zaka leader après yango non ça trop na avis nanga ipotom pia na liberté code chef du clan tout ça ça depuis fréquence ta wani donc il tout ça déjà banni donc après na on me teste pas ya Adolphe ba yo zwanga na mweka na kimi nanga na pas avis nanga de la coste na yo kimi nanga tomper boss la valongo sika betamo 3 jours mo kuna ou 2 jours kuna bani après na fait nanga parler na ebeke mambo ezali on des abwe quoi makambo ezala ndenge nyo ebeke un jour ozala pembeni ya moko ipato piana ouais na ebeke na ozala ipato piana pour na depuis na parler ipato piana quoi siko tango komaki na epa contre-maître ipato tango komaki kuna nze moni oyo yembaki parce que za mutu no mais il faut pesa moi nostalgie moko boye moi na nzembo ba fanatique pe bazala na bango toujours parce que ipato piana zaka yemo côté azala ka pena ba musicien ba fanatique o batalaka bakol ba yete nze moni oyo se pesa ki yo vraiment o pesa pesa ki ba fanatique oyo balibaki lelo oyo okome pa ipato piana nzembo vocal na ngai to onga na vocal na yo o non vocal na yo o bwaka ki les jours là
shiri ya kosimba ngai yomona ndenge te ma ezobeta ngai pati bianca kudu kudu motema ezobeta mbangu mbangu bogali bongongo pano dieme vitese motuka na yo lizi soki ingrede mputu ya nike na pa jimi beto koseda sasa lewa makese igelu vila lola pinga blandini ifale Lorita Ndou. Merci beaucoup à Jean-Louis Mundele Babi, vraiment Nzembo et Salo bien. Et pourquoi pas aussi à Ornella Swami, Nakata Paris, à Diji Nzembo, mais on se voit en nostalgie. Nous bateaux nous sommes en ouais, biso ça ba et un droit mouvement, biso banga yo bani dans na et un droit ya mouvement na biso quoi. Et un droit vraiment. Oh, nga na côté orchestre nga na bandande orchestre. Oui. Ouais, depuis tango et botoko pe sa formation tous ara biso ni subani na matinelle ba biso ba fabrigas banane bele quoi. Merci beaucoup vraiment, merci beaucoup à Badi Kiloya Paris. Merci beaucoup vraiment à Bino surtout Babi Massinta Bombonde Makambo et merci beaucoup à Anaveta Air France Makambo yango vraiment. Depuis commis Pemeni Yale contre-maître depuis commis chanino déjà chanson ba pesio au sala. Chant yangamo yo chano ya yo moko vraiment uti. Non na tete donc oza tout premier disque ya Imoko. C'est pas sorcier. Alors, nous sommes bientôt là pour savoir où on va aller. Donc, biso, prochain disque, nous biso Chabanzembo. On c'est pas sorcier. Quand c'est pas sorcier, puis ils ont mais ils ont battu bello, bazo ba depuis bobanda ko ba c'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Bazo zela vraiment balembi battu ko babi ki balembi na bombo zo banga tous ani. Te biso banga te. Eza que il aura bien ils auront temps comprendre. Base la biso pena donc baza décider balemba te bazo tande sur litoi pour ba musique bien kota moni kami taba to ba sa musique moko boneska ba mbuye ma musique pe bani banzemba bien te banzemba matanga banzemba lipate ba ina mponzi musique aso OK monter musique mais base de c'est pas sorcier baza décider Veni bana Paris bana Porto partout dans le monde vraiment ce n'est pas sorcier kalamingité ezobima ipra ton piana babi vraiment tozo zelango vraiment maboko ya kofungama mais okoko betela biso moi elo moi ya muke ce n'est pas sorcier vraiment eningisa biso moi lito ikando lobi toujours te wana mbafuka na ngamo quoi pour na c'est pas sorcier pour avoka eze bena chimé oye sala winingisa ko bloka nzoto okina esa sambo ikangamboka eze biele ikangamboka mais o izae ikangamboka eza pasi pomona maloba ya kanda na mamelo gentillesse na sourire azalaka nango tous les jours junior mpaka ndoto moko ya mabe kokioka to pongi fiki bokul ebongo dijo zomona réel na miso pourquoi posenga oseku pozala sauve osvan mpaka télévision d'amour nange komolakisa yo moto ajistaka te na bolingo nanga bogali bongongo patuluku ba Orléans palara papa palara parce que vena ibotopia na ayemba na siffler ngala beti fanfare bani na vocal bani palara papa palara tonton tiamuna palace konistambani isa botuli. Donc, c'est pas sorcier. Merci beaucoup à maman présidente Nene Makambu, Babi, Palapa, Yangonde, vraiment Makambu. Fanfare na vocal. Non, ils arrêtent. Donc, mais vocal, il y a qui est là. Ouais, il y a qui est là. Tu as côté pas du bâton piano, donc, père n'a pas moi, donc, il y a il m'a mon sur là, donc, n'a ma fille, j'en sais pas, il m'a sur là. Stéphanie Matouba, il m'a quoi. Merci beaucoup. Maman Nene Makambu ya kangaka eloko moko abi amonango mimi na bastati nzembo ya tosha mvuma tosha yemelo kwana vraiment et vous marquez moi fort vraiment. On a besoin d'idée ba iba. Ba mi katem luma atoma ba seconde surtout nzembo ya tosha.
oyanga motema ndezo sede moto oyo nalingaka ke mosika nanga eloko te moto moko akoki remplace ye tosha le bouxier badule ya bolingo. Merci beaucoup, merci. Maman Nene Makamou Asepeli, Babi Vedinze Batosha Nde Makam, Maman Nene Abi Yetanga Yokango, Wabi, Cynthia Bombo, on attend Yokanzembo, et bien, on a été, mais on comprend na Santaka Babilo comme Roboué. Tout cela, parce que Cynthia Bombo, vraiment, dans sa cabane quitté, dans sa toujours, on a pour na Kolo, Makambo, et au Salman, à monde. Oui, surtout, Awana Congo. Quand on a viré ces alliés, mais Makambo, soupe, ou leka o makametali makambu ya muziki. Merci beaucoup vraiment tout son nom likambo to so comprendre makambu nini eza ko se passer entre Ibraton Piana na Binafile parce que ton wit komona bientôt na ba réseaux sociaux to moni ba attaché de presse ya Ibraton Piana il paraît que ba finga ki Binafile et comme ki tina niveau ba kangisa ki bango ba kangisa mpe to moni ndenge ba sengi ba bolimbisi et loko nini vraiment eza ko se passer entre contre-maître na Binafile. Fileo. Oui. Fileo. Oui, bien filé. Ajour match beta maté va filer ni ngana te vraiment na habité quoi vraiment. Ajour match zaté donc. Odo papa zena to sona mke papa nanga bonjour. Bonjour Cynthia Bombo. Bonjour pena ba fanatique tout ba Hollande biso. Pesi ba ngombote. Merci beaucoup vraiment de nitoye ba combo vraiment parce que combo mana maîtriser bien. Bon combo na ngeza viciel, za bongo accompagnateur ya Ibraton Piana. On peut un beti banzembo ba chanson na c'est pas sorcier boyoka banzembo au chef nanga déjà sali ba vocal na beti quelques chansons pe ba massa nanga pe msu ba beti ba quelques chansons. Oui, na utu lo balika moko oyo eza likambu ya Ibraton Piana na Binafile. To ebite likambu ni eza mako se passer, to ebite eza ka musique, to ezelo nyezo salama. Bon, pour na mikolo mon président sali vraiment presque 3 mois à l'écart sur télévision té. 6 mois vraiment à l'écart sur écran té. Bisonde to porte-parole nda comme tout le monde roman lobela biso azape leader. Yende muta roman lobela, mon président a lobela pena biso orchestre. Donc mambo a commandé porte-parole na biso, a commandé lobela biso pour président l'écart sur TVT. Sauf que bisonde ba mission to l'écart mais président sali 6 mois à l'écart TVT a finga no mututé alors répondant mutelo té. Yeka nda lekaka a lobela nde biso. Donc a comment le roi pona ngai, a comment le roi porte-parole na biso, a comment lobela biso. C'est un peu ça. Oh lobani vraiment na ba président surtout oyo bazosa makambo ya kokanga ba attaché de presse il paraît que ba finga ki to basala ki to mona ki Binafile ndenge akanga ki attaché de presse ndenge akangisa ki ba attaché de presse ya Ibraton Piana. Bon, en le barak oyo azosala est-ce que ye ya leka na teva finga na ngwa kangisa rai. Donc non le barak na ba fanatique to ba Hollande biso problème ezango te biso toza vraiment fourré moulin biso tozo concentrer disque ba mambwana to landa ngote pe toza na tante erreur landa biso to préparer disque na biso c'est pas sorcier donc ça premier disque ya mokonzi donc ça vraiment na fourré moulin zo concentrer tant ya landara batu mo boye pona mambwana ROT zo permettre te tant vraiment ça te. Merci beaucoup Nazongola chef DJ chef DJ vraiment pour na makambo yo to yebite yo za les disciplinaires ya mouvement to yebite dege vraiment makambo ndenge zo kendele les disciplinaires yo zo lobanini. Donc na bara omoni il faut respirer bien la presse. Presse ne ba sala biso bani. Yo ndo za message nanga to se mettre en verbe batu bani pe comme il va parler quoi. Donc yo tellement que nga DJ instrumenté ma devant presse bakanga presse n'est pas nanga ya dignité quoi. Faut respect ça là. Donc pour respect ils a réciproque. Sur le pièce la flash aux ongara là donc. Vous aurez pas. Faut moi respect on na presse ban faut banga presse pour bango baza ba moi munene trop. Bon ba ça avec biso quoi. Comprendre. Ma écrit biso to yembaka mais bon ba ça a un message na yo. A commission banda kwa bato na miso auto ça no boye. Poto boss lango. Il y a tout ça que message on a eu boye comme na poto. Donc faut moi respect ça là na bino yo te na kangisa nyasi presse mon ko les gens simbi bino tout. Oui. Donc faut respect ça na presse biso ba leader biso ba chanteur donc faut respect ça na presse pani donc c'est un peu ça. Il faut respect et dans la presse et moto moni pe moura de la presse ninge pe afinga ki Ibraton Piana de lobine bozo boya ko tia maboko parce que bozo ba ki respect et dans la presse.
Bon, monsieur, ils ont monté mon éducation, comprendre. Monsieur, on a répété ça, mais monsieur, pas ça, tu m'as bien, à temps. Vous comprenez? Donc, merci beaucoup vraiment wana maloba ya chef Digi vraiment ya mingi mo ya kolobeza te chef Digi to yebite vraiment mikolo pe na makambo ya confinement na bandaku to yebite musala ezo sala mato musala ezo sala mate. Donc tout stopper par répétition mais eux ils ont studio le but en studio dans les autres en studio pourquoi donc c'est des concerts normal tous les masters pas bon ça va voir donc ça va après soit na bengi c'est que studio tout en studio to bosser disque biso toi donc non ani tout ça moi gaya tout na mboka oyo vous comprenez bientôt là bon na chambre il m'a battu awa et bottom piano ba yemina ba kulutu na yenzembo ya coronavirus quoi pour na RDC donc baza ba vena biso manda chante baza ba bne belé ba redia misi donc ba mambi la belle baza ma belé quoi parce que ba moni que non aninga ba jeune pena chanteur mon quoi ça na ibotom pena za faut ayamba na bango quoi. Merci. Et Balaloye Mbunde, Makambu. Merci beaucoup vraiment tout son nom du Kambu Oyo vraiment Oyezo circuler mingi ezana monde entier bato bazo landa biso o balanda biso ma mingi lobaka vraiment parce que babenga biso mingi na ba téléphone ba lobi boye. Pourquoi il prend ton piano ya yimba toujours car banzemba bato. Mukoloni to kozela ye po ce n'est pas sorcier ngo pe bato bazo lemba. Et ça quand baglobaka ce n'est pas sorcier bazo mone le côté mais bazo yo kaka toujours vraiment azo yimba kaka basha bato. Hemba sabato ndeni. C'est cercle bango. Donc il disait bango. Tout quand on cercle on na banda ku banda vraiment tout le non cercle vraiment na bato balobaki ke ibra to piana ayemba ka toujours banzemba bato. Nyoso zo sala Monsieur Zomona bien, ndenga komisa motema nanga nde jouer tout ça ce que parce que nakaka yo dev nako bwakiso jamais jelo kengai nakaka yo yango monela kanonga po yo comprena kengai na rovo yo yango monela kanonga nganyo sozo sala Monsieur Zomona bien, ndenga yo komisa motema nanga nde jouer tout ça ce que parce que nakaka yo Stéphanie nakobwakisa jamais jelo Tugende cercle nandimi nakoma elilino yeye ata mambra nzoto no ça convient bien mon amour soki nakufi yo nde cercueil na ngalo devejelo muna bamelazaka ta bana pondo te ponda bilange koya kosila basangisaka pede na lele te makila nzambe koya kokufa ye yo mesanisa motema na ngai na susi na yo tala susi lelelenga nzoto bunga prefera mela makila ke nzungwa misuni azanga na ye plan préféré oui mais chaque jour merci beaucoup vraiment wana vraiment mon ati mo mabazo landa biso vraiment ba balobaka kie ibraton piana asa kana ba chanter ayimba ka toujours vraiment ba chien ba tout cercle yango wana oui omoni iboto mba basha batuté iboto asaka capacité na grandeur na yeke ayiko yemba banzembo tu ana poche ya koyemba banzembo tu ana couleur ya koyemba banzembo tu mais emba banzembo ayemba kanzembo pas chéri autorisé iboto banzembo na ngai ekomi ya yo ko remixa ngo ko beta ngo ndenge to lingi donc nakabili banzembo na ngai merci beaucoup vraiment comme on a yo et le bon ngo yé moko Niket Kanja chou de Cynthia Bombo place aux allées vraiment mbote belé José Menga de moi José Menga de Cynthia Bombo alobaka toujours le komoko Cynthia Bombo comme on a des gilets noirs le cola cappuccino n'ébité abiso na omona ye na mona kaka po juste tout soka pesi mupanzi na ye eza lokwa ye vraiment na ebite boza mapasa o to boza ndenge ni de te wana venanga kala ninga ba viaza na tete wana to va bina yimwa
ayemba pelo na mo na zadio ayemba na mo na zadio mandambo na mo ayemba ezala ndekri na oyo ezadio bon ya ye mais azwa moi parole na mo epachango na yo mto kabela keto ye azwa konsonde venanga pena bani caporigi equaliser grâce en terre mboka mais to yo kamwe eloko azadio mvo mezungu sa souvent ba nostalgie vraiment la banda kunde to la émission nabengi yo na chombo swa tete ya bete mubengai nabengi yo na chombo swa tete est-ce que ça problème à réseau to problème à charger il paraît que na Londres bafuni kuma ya ngwanzu soki ochanzaki nimero tindelanga ta texto zadio kongolo azadio 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 butu butuwe binadama butu papi masombi bumba makambo ebele bashino batongaka kaka na butu iratsamba lukaka kakara butu. Merci beaucoup vraiment surtout maramba butu oyo coronavirus eza makambo nde ezongisi mabala na poto vraiment nga mwana sepeli na wana babi oui et mabala ebele kufa na poto mais à travers malade oyo ezongisi mabala ebele vraiment na poto kamite bozolanda émission oyo ya coronavirus lobi na bandako na bino bozela ngo makimia ba papa ba mama à travers Cynthia Bombo ekosepetisa bino vraiment naza toujours na DJ Les Noirs na ebite lelo oyo ozana ibraton piana to monaki bandeko mususu ba kendaki na bango epa bina file lelo yo pe soki pe batelo paki otika no pe ibraton piano ko kene pe place mususu comment te desinga ngaza elongwable ya solo bolobaka bongo tenga elongwable pena bon nga déjà ngaza nga nakolonga ndeni po disanga daboye égal ibraton pourquoi pour oui mambo nazap net dip mambo za on comme boyete quoi ngazaka déjà depuis wana donc siko ndi mambo de simba pour mambo de simba boy comprendre na comment appeler lelo yo basaka kanza ki ma musique mo bo ça osa ndule mais osa ka ma 4 mbati mo bo lengi la bo fort mais lelo mona ki naza pena ndenge mo boy c'est que pourtant piano nde makambo et pourtant pena nde makambo makuliaka comprendre nakiti na boete ngapi na yaka pina do bing na patulu kuba oleyon bogali bongongo ya nini zinganya garçon relax donc kule ya kitoko kule bini yaka donc pina iboto na longa te pina donc bobela mission oyo pour na sala mission na bobomela nga ba image quoi donc longa te po nani do ko envier te po tunda ba sheli musota beke wa mise ya kase wana tu balobaka wana yango wana mais tu as besoin de faire un peu de comprends bien c'est moi quand nous allons boire tout en bas d'ici mais il y a ça boni biso boy tala lilo na ko mona mutuka donc ça na hotel boso za kité hein na hotel ata mon express ata mon express mais est-ce que donc il y a dans qui après comme mon coronavirus bo mona ngapina na mutuka donc c'est que mutuka oh ah bon iboto asombela taboshi mutuka iboto asombela masala nga yam chef na biso mutuka vous comprendre siko batumba baganga ke nga sala mbongo nga soki boss nani oyo nga mbongo omona ke ba misite batambola ka makolo nga kana banani DJ zala no mutema polele lokola banki lokola Cynthia Bombo nazo sola comprendre on a le bagelo kong na Istanbul mo fe aibo na sola gisana Firenze be mam na sola donc ya lo ba kaye aza boss soki nani comprendre mais ba mise na ye batambola ka boy ba mise na ye ba fana na banda kuna bango comprendre aboye parce nga za na hotel zo on na flat bani parce nga za ofutela na flat tu eza flat na yo parce que yo bike bango wana banani ba musicien banani wana ya nani oui ba musicien nani te ba musicien na bango ya ye aibo no sola ata miso ba na partout donc ba musicien na ye ba vana na banda kuna bango chez bango ozo comprendre so ngana lunga dasi biso soki donc e biso do ba fenta te yango déjà na habité quoi ibote wazonga kala longolanga apali na biso chez ba para comprendre
après il faut apprendre à comprendre que moi standing et vendre pena quoi. Donc nani lo na kwa mvia ba kese mon roté donc atamuki vous comprendre déjà c'est 10 nata moi D donc ça nga bien quoi. Merci beaucoup Nassi Sanon na guitariste na biso bongo na ko clôturer na digile noir papa na nga vraiment to komi ko chité okoloba ni na ba fanatique na onyoso o bazolanda na minute. Merci Cynthia Bombo pour la parole. Na lobara ba fanatique na biso nyonso to ba Hollanda biso. Tenez-vous prêts. C'est pas sorcier arrive avec force. On doit les mettre les doigts dans l'air juste atteindre les mots places. Bon, tu commis vraiment à 85%. Il y a studio. Oui. Tu commis vraiment presque à la fin. Tu commis dans mon dédicace. Si ça mon compte déjà, si ça qui valide, l'OIP aux abonnés à studio. Tu commis dans mon dédicace. Donc tenez-vous prêts. C'est pas sorcier arrive avec force. Nzembo isa on a Cynthia Bombo isa dégâts. Puis mon conseiller ni bon na papa chéri. Donc disco isa c'est pas pareil. Ndenge mon papa chéri loba c'est pas pareil. Donc mon conseiller ni bon na papa chéri boyoka banzembo boyomba ba rumba po biso toza bongo ba koko ya papa Lutumba atikela biso ba rumba ba odemba. Donc ba rumba eza na kati wana ba odemba boyoka misiki. Donc mingi alobeza te na pesi mbote na ngana mauvais océan dialo Kent Boss Live Junior Franc Congolais na boss inte Teams iko papa na Kairos pe na ba contre maître na ba contre maîtresse nyonso mbote na boss inte CG na biso question konda na ve Florida na pesi bon pe ba mbote. Merci beaucoup à Badive Kilo ya Paris place aux alliés vraiment ya yo vraiment mbote yango wana ma digile noir parce que ma to komi ko chité programme ezandenge nini pe répétition bo répéta kawa pe à part makambo soki sili répétition zonga nango normal répétition vraiment izaka place nini rep na biso eza na kabinda wangata na guleri kabinda wangata chez Véronica D. Et comment chez Vermala cadre mo ya VIP. Donc, tout pour l'ingaya ils mercredi, vendredi, dimanche ils soirée, donc tout ça soirée mon bling soirée donc ils chaque soir dimanche n'a pas quoi donc. Il y en a mon boy, moni bis orchestre, pas misé balongoté. Comprendre? Pas misé balongoté pour sotali ba misé orchestre ça, masana songe, Messi, Melodica, Docta, Fourmi biso tozali quoi. Bon prof otangete nani prof bon bazali ba mission ya deuxième équipe. Ouais. Oh. Bon ba monique ba to tamba oyemba tipo ba bosser baza. Vous comprenez? Fambio va pas avec la deuxième équipe. Oui, deuxième équipe. Ba mission baza on atangi le wana. Équipe de base, attaque champ biso. Donc bango ma boulot ça na si. Tema ba matati ba monique to ça ndeni faut biso to yemba rapé. Merci ba oyemba te. Balukit ba mona okasa mo o za si comprendre na capacité ya boulot na bango baza nango comprendre bazui yo ba kekuna comprendre na okasa o za niveau na bango yo to bi kuna pe ba komo yemba na bango po za niveau na bango comprendre awa do biso moi bango ba ya mo niveau ya se quoi vous comprendre c'est peu ça donc mutalungu azate biso tozali ba songe ba disile no bazali donc retambele mai mamna so la donc biso tozali tozapina donc à l'aise on se voit pas honorable tous à l'aise. Merci beaucoup vraiment na mitu comme déjà na ba niveau ya ba dédicace ceux qui mutaza na posa m sous vraiment ba dédicacer vraiment orbenga na numéro nini pour asola na bino bon plus 243 81 14 58 630 plus 243 81 14 58 630 PSTT pena babenga abaximo kekenzi mo bato donc tema donc toi trop demandé donc abaximo 30 mo tout vraiment dans 2 jours aussi là donc PSTT babenga pena waza posa libanga abenga donc il est bien. Merci beaucoup vraiment ba dédicace na baton surtout azolanda bambote nanga na Stéphanie Matuba pa mwamba ma fulgence na cuisine bani na MJ donc bambote belé na zingania ou mauvais pas tout le coup Orléans, Gisana, Firenze de Bernice Odia, Chai Longomba, Bogali Bongongo, Joie Idée, Dr Robinson Molinda, mon habillère, merci na bakoli donc non sentiment que aux envies quoi. Honorable Oseval Mpaka, Rita Mbelema, Maman Véronica D, Bambo Tebele donc na ba tout à Paris, États-Unis, partout, Mastanga Gaël Kabon États-Unis, Angola, Junior Mpaka, Kadi Mabokete donc vinanga docteur aux États-Unis à Lili.
Merci. Branchez vraiment Kolanda émission au facilité à travers Cynthia Bonbon le lo obomunaki nembela kimino di gilet noir contre maître chef ya mouvement ya ba contre maître oya Ibraton piana président place aux alliés vraiment na pesio bambote belé et merci beaucoup à Yalolo Swami ya ba Yalolo Madoli Godi Motema ya Richi Panzu et merci beaucoup à Evo Dingoi Motema ya Baby Waxon. Et pourquoi pas aussi à José Menga Babitalaka yo vraiment de Cynthia Bonbon et merci beaucoup vraiment na bino surtout au bolinga kanga na bosanité America bana ya lemba de français de la France vraiment place aux années na peso merci beaucoup à Francis Elonga là c'est Cynthia Bonbon babito s'abonner massivement Vicky beaucoup oui Vicky beaucoup place aux alliés vraiment de la part des Diginoirs place aux alliés on appelle ça Motebele et merci beaucoup à Jean-Louise Mundele babi basola kaka ata kura virus on vraiment ouais simple tozo kota na sope tozo zwa kaka système ana kaka ya Google nezo sa makambu et merci beaucoup vraiment na bino nyoso obolinganga ka Cynthia Bonbon ngape na linga bino meba obalinganga te ngape na linga na nga yote vraiment to ça toujours branché na Austral Info yango nde makambu vraiment kande zalaka toujours moi diji saka nango kande zalaka merci beaucoup Rara Kurumba Ititera Rita Mbelema, Stéphanie Matouba. Patricia Borta. Patrick Etumba. D'où les recettes proclamées, jardinier, ya rosa kamise na motema na ngai. Bolingo ekomi lokola elamba ya mwana soki akoli ifo etika ye elili soki ozokendo ezolanda yo Elvis oranda yango ekomi okima yo nyonso ekomi dangereux Elvis Salvador bosika te po ekomi komplike mikate